eza bien te so ozongo sa carrière na yo oluka otanga kombo ya président Félix Wazekwa poneti bato basomba yo bato batala yo bato non biloko eza bien te po tika biloko wana eza bien te Banza London TV o raisonner susu obiki na makala vraiment na prison ezalaki kuna vraiment obiki ba biloko moko boye ba nini bando makenga obeta lisula président ingelo baki tanso côté ozala côté otaki wana prison wana bambetu wana ba biloko wazaki wana bande moment wana c'est et manki yo c'est important na vie na yo Banza London TV ça la vie na yo ça carré na ça makam na yo vous comprenez ça la makam na yo bimisa ba disque côté studio beti générique beti banzembu toyoki oza chanteur yembande Zela change de oza animateur boakande soliste betande C'est l'heure de vous informer, amis téléspectateurs et mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous nous regardez à travers notre chaîne majeure et des Banza London Télévision dans votre émission Totika Place de la Culture. Ici, c'est la voix de votre humble serviteur, M. Mago, l'apôtre de tous eux, les journalistes, autrement dit, Mobali Nzambe. L'heure de la vérité a sonné. Aujourd'hui, Mobali Nzambe Yambi, Moko Yaba chanteur, Moko Yaba figure emblématique. Il y a Cultura Pays, même ta chef d'orchestre de Cultura Pays, il y a Combo, il y a Champs-Élysées. Donc, moi, mes collègues, moi, les cas, moi, nous allons tout l'Isola, Malawi, et Batubalobi, moi, trop, orchestre de Panzani, voilà, 10%, et puis tout, ma belle man zombo, dans le marché, il y a disque Félix Oiseau comme à Bongo, mais c'est Google, là, tu as un marché à disque. Ma belle man zombo, arrête jamais dans générique, na 5 na bandeko, bah, la biso, au Kenya, na YouTube, avec Félix Oiseau comme belle man zombo, et comme mes amis, la plateforme, il y a téléchargement. Et puis, tu reçois la moquette à Champs-Élysées par rapport à Bamrambe Maki, na Cultura Pays, pourquoi pas aussi de jouer bien prochaine par rapport à l'évolution de la musique à Congo. Déjà, merci na Bob Kokissa, na prise de vie, na réalisation. Merci na Moïse, cameraman à Swag. Pourquoi pas aussi merci à celui qu'on appelle le Sam Konko, le nécessaire, mon thème, ma mère Aimé Koko, à Londres, maître Baïna, très très fort, judoka international. Et puis, merci aussi à Noël Konko, Nakati à Afrique Sili, qui a battu à Oscar Boukassa. Je crois déjà, Champs-Élysées. Azanangai na katia plateau déjà azana na plateau wa et na lingi na pesa ye micro éviter na biso je crois que les gens surtout ya ben na katia de Banza London Télévision Champs-Élysées donc tia micro na yo bonjour et bienvenue Champs-Élysées. Oui bonjour Mago. En tout cas je crois Batibazo kanga très bien. Voilà. Donc, tout bandara liboso et on ça merci pas Nzambe. Très bien. Oui, à battre liboso. Voilà. Et puis to comme une année à Sika, OK. 2024 donc on peut ça ba bonne année na ngai pa boss na ngai Félix Wazekwa Anzelu mukwa bongo ba kombo nyoso wana donc amérita ka ngo po waza mutamayele ya mboka oyo. Donc ba bonne année na pa ça zali et puis ba cultiver nyoso tout au bola nanga ba mbote ya trop na ebiki ba te belé ba Rolanda oui, donc chef d'orchestre qui tira pays donc merci beaucoup na yo pour prendre na elle tout quoi. Mbali bosso na deto ya mona de Banza et mon pona abonné à de Banza TV. En tout cas ezamba liboso te mais na ye kaka lelo mais to ça suis ebelé voilà pour ba message ezali makambo pe ezali su ebelé donc ba fan ya de Banza voilà. En tout cas na pesibino bonne année na bino 2024 octobre ni en malam ta ba émission ya boto bani déjà poto le mamba bien kaka donc j'espère qu'il place bozali na pesine bambote ya to de la part ya moi la musa na bino Champs-Élysées Kanda. Très bien. Champs-Élysées Kanda chef d'orchestre ya Cultura Pays Vie et c'est makasa oyamba yo bon yo za moyembi hein biso wa to le baka muke mais misale belé na rolinga bato ba yeba tout rappel na bato po bato musuba yo kaka ba vocal na yo mais ba yeba tezaka yo en soi, il y a une voix et il y a des choses. Attends, moi, métissage à ma voix, moi, ndambu. Je ne sais pas comment on a chanté.
mina kupatia monstre d'amour mina lia mina gonjwa sana 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 mina lia ale pomosi chérie mon sangange de kangazo bami bige iba love na kingolongolo Frank Sumahili hame iba love na munu mekwenda na yao na bwala na bao hame iba love na munu mekwenda na yao hame iba love na munu mekwenda na yao jisehem kangazo eske na kobika sakina moni yote eske na kobika sakina moni yote Richard Lukombo nene diamwana yola kanga bolinga bushona ema yoko musalanga nesala sala makolo ikominde kolenga lenganga mutemeza kobeta mbangu mbangu pegi petit tetela love zala kalika mitema milingana na love ponaka mokolo tsomona telekite love zala kalika mitema milinganyo Frank Sumahili ponaka mokolo tsomona telekite bingo safinga na tabla bingo nime lela mono la mena no verite no 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 boni motema moyindo yu lokola maboko ya moteki makala we. Voilà. Ah Champs-Élysées. Merci hein. Oui Maraboué. Ouais Maraboué. Vous avez besoin de ça? Donc putain, ça faut s'arrêter. Moni ni za boy. Koyemba eza koganga te. Voilà. Pour ba grand, ba yemba, ba ganga te quoi. Bon chose oganga pe moi mingi oza carrière mon poussé. OK. Pour le lot nenge ba papa we wakenda atikala na voix na ye. Voilà. Donc eza marambo ya koyemba eza quoi monde to sur la pour koyemba ya moi. Donc faut à l'aise oui manoza à l'aise quoi. Voilà. Très bien. To sepeli oyamba yo na yo kia na début au beti moi tolo. Bon, eza malamu mutu fo milo bela oyo zali. Igambo chef de caisse on peut au latia on peut fandi on nzoto azo sentir mokumba on ndeni. En tout cas vraiment na koloba tu na bi charge eza moi un peu na likisi eza moi bien té quoi mais on se sentir naza à l'aise pour na nini pour eza mérite. OK, vous comprenez eza mérite le oyo boss na ngai ça sali atali non en tout cas poste oyo et mérité na yo Champs-Élysées. Bon, atali ba norme, atali abino. En tout cas poste oyo mérité na yo. En tout cas donc tellement na sala musana na ka ndenge na sala ba. Na sala musana ngande bien, dalenga ko respecter musana na ngai. Vous comprendre? Mamba obina na zali, mamba oyemba na zali. Soki na ninga aspect na zali. Donc na sala ngaki na sala quand même qui na zala quand même pour na CP sa public ou balinga la bonne musique. Tu as fait combien de temps dans le culture pays? Ça fait 17 ans. 17 ans. Ouais, 17 ans déjà. Maintenant, on le bien que Mokonzatali poste est mérité parfois des critères. À part critères à Goyemba, na critères à Gobina. Et là, on est mon plan tali que soit il peut monstre après c'est un poste où il y a chef d'orchestre pour prendre la mérité des places. Non, vraiment ils na ndenge ya nyo surtout na sens nini. Au moins premièrement au Tolobaka. Il faut y musana yo. OK. Comprendre. Ngana yemba la ngai na bina kapé, vous comprendre. La linga pe attaque musicien moni tolobalo mo bo musicien faut za la carré. La carré neza aspect bien, ou bina bien, yemba bien, ozo pe sa image. Il y a bien pour public oyo ba consommer biso ba sepela. Voilà. Yango ka na sala na ka bongo yango peut-être présenter ya bino au mérité. Donc ko mérité loko eza par rapport ya ba biloko oyo boss il m'a fandi à comprendre que moto a mérité. Voilà, ça mérite. Mon mérite ça mérite qui me l'a mbamuté au lobel ngo belé mais par rapport quand même à tali ancienneté pe penser peu bazali. Voilà. Mais par rapport à tali ancienneté pe là par rapport à makambo belé na kati voilà mon discipline
ozomona mambo ebele ebongi na chef d'orchestre. Vous avez une culture pays, vous avez une équipe à chant, équipe d'attaque, équipe de guerre. Je crois que vous avez une Nayambi. Mais vous avez une culture pays. Vous avez combien des anciens au Zambiaka, aux anciens Nanga, Batuboni peut au Baye Bakuti. En tout cas, nous avons un côté qui est belé, long épée. Au peu batikali bazali lokola neti na kotanga Bamboyo Londo vous comprenez ba Mikobi Disney voilà bango tout bambote talara tout à fait équipe sponsor pour c'est sinon on tient dans liste donc bazé belé vous mona na ba notanga bango tout mais bazé belé ba ali loketo onga la kuta vous mona ba bazé belé bazana na bango pe ba yepe na yambi bango tema bayamba nga pe bien voilà malgré moi ko bangi zala ko tala ka chance ezaye après moi ça très sérieux mais bayamba nga très bien nga pe ba o pe ba yena bi bango pe très bien voilà alors 17 ans na kata culture pays vie est-ce que le yomongo ngo fandi 17 ans sali na stabilité na succès na carrière na kata culture pays et tout en a tout le monde que 17 délégué belé non nakolo baboy ko tout ana ça veut dire quoi premier année faut yeba yango mutu afanda isika et puis afandi kaka isika wana pour assistantir à l'aise vous comprenez nga c'est dans la salle na fandi wana ebi ke lelo oso yambinga premièrement voilà attaque chance des pour yebi chance des na combo ya culture pays voilà et le calibres OK vous comprenez ils est là au moment ils a très capitaine mais très monnaie tellement pour le lot et mon chance et mon qui tire pays du ministère à Félix Ouassé quoi était déjà le moyen bien donc le lot oyo et puis on a zo zoali sous na orchestre on a cause paiement ya bien ngai monstre d'amour Félix Ouassé quoi donc ça le moyen bien et puis ya monene quoi donc on bénéficier mambo très bien donc na 17 ans au sali na kata qui tire pays chance disait combien de chansons combien de solo vocal na sali ba solo vocal et belé et dans la valeur à banzembo OK comprendre mais na tienze mutu mais ça la salle acoustique dans la belle époque ils allaient voir sur beti na YouTube à la belle époque la salle acoustique dans ngai donc eza que babiloko oyo ngai chance de dire pour attaquer chanteur banzembo da belle mais ce qu'on a qui tira pays déjà er zo da na nzembo on a problème pour boss na biso ana le parolier akomaka vous comprenez donc et puis surtout artistes les sous donc vous manquez aux gens nzembo fait dans la norme mais banzembo bezali dans la norme ils appellent en cours bientôt va comprendre ce que chanzembo ba oloba o ezama ba solo voilà donc banzembo ezali o que non et beta la norme moko boke mokili et ubimo qui faut ba sepela kaka très bien mais ba solo voko na salle belé na biso na ba valeur ya banzembo mobimba pour acoustique na salle la belle époque et bien ba beta na kitira pays vie bandana na kota tina ndenge lelo na zaboye mutasa acoustique kwa ngasa te OK mais beta banzembo kitoko basali ozomona mais il y a quand même que biso na kitira pays tout ça partout tout polyvalent tout ça là tout ba benga biso les experts voilà pour tout ça la musa biso tellement bien tout ça la vraiment quoi voilà donc tout ça et 17 ans na kati orchestre ba solo vocal ebele na valeur banzembo parce que sur une nzembo na kata kitira pays moko déjà monstre izina makanisi akoma nzembo est-ce que yo moko ozomona ngeza normal ou bien banzembo oyo peut-être tam susu boko yiko yana ngoto boyaka nango président Félix Amoy ki banzembo yo maintenir té mais ba solo vocal ndé so maintenir est-ce que dans ta distance na ta orchestre ba solo vocal yana normal ki banzembo oui par rapport pour un ennemi oui moi banzembo susu yaka mais otali nzembo tellement façon nzembo ezali texte nango yango kutute ozomona otali façon ya nzembo ndenge ezali yango kutute ozomona mais vocal musu mutu akoyemba vocal tala na yesu eza ba vocal musu mutu yembi vocal ka vocal kaka epesi mpe ampleur na nzembo epesi mpe valeur ya nzembo vocal kaka ozomona epuis esali mpe artiste mobimba vocal kaka ezali omo ya blague te tosala basolo vocal tosala un esprit moko boye ke te na osala eloko oyo ezobima mpo mokili comprendre ke oyo Champs-Élysées voilà ozomona donc eza yango nazoba bavaleur ya banzembo par rapport eloko wana mais ce que là moi contradiction na solo vocal so qui déjà au sala ba vocal et na valeur ya banzembo
on était dans l'esprit parce que areza eloko ya esprit de bolobaka on était dans l'esprit boko sala nzembo te et les casseroles vocales pour montrer à la convaincre parce que koyoka yo apparemment na 17 ans sali on dirait banzembo so bopesa on dirait monstre à convaincre te yanga tika mino ka bosa ba vocal so ba solo vocal za na ba valeur nzembo on te boko sala so nzembo pene kanga pour monstre à convaincre na 17 ans Champs-Élysées tcha banzembo omoni président na biso et na bi un an à parler puis des deux ça écrivain maman au comme ma monte na mais na bi te ke biso banzim to ya la ngo za mabe donc ça mabete eza likambo niveau vous comprenez pour nani mabete banzim so bimaka lango ibimi nango oki naoka ningi zala maluba moko boye kaka ningi yeso linze moneza na niveau ni nzembo no na niveau ni nzembo singaka nani na kitira pays banzimbe rezoya il faut avoir parole moko boye oki no nan ezalati pour omoni son abi je t'aime ba je t'aime ezala ozomona ezala lango déjà mais ce qu'il faut que ningi na koloba pe ba je t'aime on peut muto comprendre que ah likambo muto lobi je t'aime kaka mais abia na bandingi moko boye donc est-ce que pour mama yele ozomona donc osano ka nzembo osano nzembo chérie nanga nalingaka yo oyemi no ka ningi zala c'est normal mais et le but est que oyemba ozana nzembo te non nzembo ezali mais ezala ce que na bandingi moko boye na habité so ozo comprendre na landi nanga yo ngapa mna na lipe comprendre na 17 ans surtout ana donc c'est ba solo vocal ka o chabo banzembo boya na ozana niveau te mo so linga c'est ça qui est le bagage tous les chansons dans la qui tira pévier mon monstre à komaka à composer bien boye ba vocal en réalité c'est la veut dire ça reload au moni na solo moko moni ba bingi monter le but est que ba musicien ba ça que le côté ba musicien ba ça la que ozomona biso a musicien PR tu na ba vocal et ta vocal ya après ce vocal ti accompagner zobeta ayena care pour musicien sur go ça la ba solo vocal to proposer donc de proposer ba idée idée nous a bien écouté vous comprenez idée nous pesa bien écoute ba idée nous peut être et ça les ba musicien ba yemba ba vocal ils peut-être ba nzembo mobimba azio ngo siko bongoli yango comme le quoi de ce vocal na lobby boy biso ba musicien qui tira pays tozangi banzembo te mais banzembo na biso esengaka sikoyo po ezatalaka yango il faut topesa ba valeur moko boye pour ezala na biso na kitira pe ba musicien so pe ba tia banzembo c'est que bon dimake banzembo botiaka po za convaincre na ngote za clair na ni to longa awa na lobi na biso clairement na 17 ans sali donc bon to so na lingala ko na lobi bien banzembo ezali mais ezana niveau ya qualité siko ya tchatcha na ba mo ka tchatcha na kitira pe bobo tchatcha ba vocal yango ni accrocha to le baneng wana mais yango ba na bien faut kolanda banzembo Tinga linga ya mwande ya crochet pendant ndeka ya mwande crochet mais oui mais c'est que inutile ba chef no ba chef d'orchestre c'est que inutile bo travailler bo fana bambuli benata orchestre parce que banzembo bo chat ya ngoni bat ba lo ba ki tira pays vi ba kolanga orchestre ya ba animateur orchestre ya générique mais or en réalité permettez-moi pour le temps mais bien pas mission de bozo aider ba président parce que il y a komaka cela ne veut pas dire qu'il y a aussi là tout c'est ça que ce que banzembo ya zo linga bien bo pesa bo piate yo mo wa voango c'est qu'en réalité bozo mériter ka bosa ba vocal boko tcha banzembo te na kitira voilà moni eloko lobi sikoyo moni eloko na suka awa lobi na bien moni ba tusko faut ba comprendre ngo ke ba messieurs bazangi banzembo te non mais ça na niveau mo so là niveau mo so et puis les sous rabi bien niveau après c'était ou azolingela kitire zandako eza lo kwa nzungu ilamba maka banini ba idée ko za lebele lo kana ndina lo babu nga chenda za banzembe belé eza na cuisine ezolamba vous comprenez ezolamba eza na niveau mais siko yo paso ke nango besoin aider présenter non wana le mabe na mabe ndinga question bête ezarate te na le mabe te question bête ezarate nga une question yo ne ce qu'on répondre kaka yo na rivière le mabe on a so répondre na ba réponse na question OK qui tira pays vino mona elle bino qui tira pays vino longwe mais na ti lokola équipe vraiment président za président na biso artiste mais avec ta musique mon côté tous en bas guitariste tous en bas animateur tous en bas chanteur le rwandais sur le sali siko qu'il tira pays vie vous comprenez mais ils ont un mutu azali il est président il est monteur il n'a pas j'étais nzela photo kende le photo salabo toto messager ma belle manzombo il dit il pas président ba courir ça l'idée mo yela ki ka et obi na ka répéter idée ni ah loko pe to ça moi générique et on va fandi ba mo raisonner na masula yo kaka
babete isumoka ikali za ba entre bango bafandi babete lisolo ba o mangalanga na mangana lupango za groupe ba masa ba non est-ce que faut bango yo bi gume yebaki ezala ba chef wa manga ezala oh chef wa manga oui babe on mabele manzombo mon elo ko inspiré yi boss na biso des abo photo ça générique mo bo ezala chef ya ba générique o biso to bimisa ozomona mais idée ye aye na idée na répétition biso pe ba mise to saini to koti na moto na ye wana zaki nango et to koti na moto ngelo bani ba idée pa courir monsieur ba komo bakisama biso mise to tiango guitariste abeti accompagnement abeti mo solo après c'est pe nango guitariste à côté moi on comprend que ils ko ya équipe et est-ce que moto moko bandi mais ce que équipe esa nini et kozo très bien Champs-Élysées yo moko étant qui chantait na kati ya culture chef d'orchestre actuellement et je génoté yo moko na yo moko ça te gêne pas que 17 ans ata soki ba solo vocal non ata soki ba solo vocal na valeur banzemo yo moko chanteur à part acoustique ça les je génoté que fa na OK sembule belé aux na chanson te à part ba vocal et je n'enga te pour na ebiki na obimisa ko tout chanson te mais na obimisa album na kitira pays ah ba peso aso album biso ko tout système échangeant te ba peso yo aso album oui ba pesa biso nyonso biso na kitira mais oui aux asimo mzolo na so vérité toi na télévision hein oh na so vérité ko tout biso mambo échanger et comment ya single donc atanga moi ka lelo na so bat ba na na mito na lo nga Champs-Élysées na obenga président za bonzi moko ezali to solo mambo ka na ce qui c'est bon to ko type studio bani pe mbala moko clip mamoko nzembo bibi système ko mi yango ouais ba pesi bino accès mutu nyonso to dans accès à côté 2 3 4 chansons et comme déjà 3 4 ça déjà l'album déjà très bien vous comprenez alors chef d'orchestre il y a Kitira PIV est-ce que nena yeba poste ngo et il y a qui na contexte nini okomaki chef na au mérité ngo mais nena yeba et il y a qui na vanini okomaki chef d'orchestre non ils en a 20 na comme na normalement quand déjà et il y a qui kamine ça okoma chef d'orchestre ata soko mérité non les il y a qui na circonstance nini non ça par rapport kaka que ye mo représente ali abino moni orchestre na ngani nge tambola faut mona changer et yo kana simboka faut changer gouvernement au changer premier ministre au premier ministre mususu au changer pe les ala pe ne pe za pe na orchestre président au fanda be ne za bo faut changer gouvernement là nga o za ki quand même faut changer a changer on va changer ka tibiso c'est simple c'est tout na structure ba changer ka chef d'orchestre oui na à part ngai to pe na directeur à Sikakoti, directeur Patrick. Pas ça, c'est un beauté. Tous un directeur CG Nabiso secrétaire. Shadrach. Tous un sous na Shadrach Moussou Zaya caméraman même au bureau. Il pas Zawana. Tous un sous na chef à répétition dans des disciplines cascadeurs. Voilà. Azawana. Aleka ana yamba une émission. Voilà, yamba qui a. Na une émission. Voilà. N'entendez que ya tenenga extrait nango. C'est clair nango. Très bien, merci beaucoup. Voilà, il y a Zawana. On a sous d'orchestre Nazawana. Vous comprenez? Ennis Nikei, Nazawana, Déana Bissou. Très bien. Donc, c'est ça normal. Voilà, je vous rappelle que nous sommes avec Champs-Élysées, donc chef d'orchestre Kitira PIV à Monstre d'amour, Félix Oiseau comme à Bongo, mais sur Google. Dans le marché à disque, vous avez les Manzombo. Allez sur YouTube, Beta Félix Oiseau comme les Manzombo. Vous consommez. Générique, je vous rappelle que nous sommes à Kinshasa, na beau cadre mot idéal, na commune ya Kasavu, na avenue Banalia, car on a direction à Gambela. Espace ou restaurant Corneille. Ah, tu as boisson sans alcool parce que quand on a vu ça, yambara, moi, critère moi batou, moi différent. Mais sur dans la fête anniversaire, petite réception, moi réunion, moi fête sur louer espace le Corneille, voilà ce qu'on est côté masanga na yo ou espace comme la bourg mais on espace masanga éco tarté au fond là chaque jour on a pour lier bloc il y a bien bloc bio il y a un espace le Corneille. Merci maman nana on a idée. Merci à grand pote na nenga bato assistante ça grand pote assistante ça donc pour na idée aussi à espace Corneille. Merci na ya fanfa Kasenda ya Charlotte sois forte sois guérie bika libela malade musique non merci na maman Dédé sœur na biso abet sarapso moteur mais il y a bio ya mwindu moi c'est à bato le merci na Peza Mayani, merci na Mbouye Chipi, merci na Cordon Oscar Boukassa, merci na Noël Boukassa Leki abata Oscar Boukassa, Noël Boukassa na kati ya Afrique ici, en traduction de peso mbote, moi c'est à bio, moi c'est à lèvres. Alors, nazong elio tok ya malé masuk émission. Boutaki Malawi, car à partir Malawi, togi fuite bimi
que Kiltira pays vie Panzani tout le monde qui a côté fleurir fleur à sali lettre longo na un mouvement donc ba makambo belé y a eu beaucoup de choses il comme 10% boki beta concert président 50 10% bilo boy bosiliki président tiki bino avant que Paris donc orchestre Panzani donc makambo belé batumsuku baki au delà et on peut ça ba gesta qui ba cedel et on peut ça ba gino même raison qui va attaquer na raison est-ce que yo za chef d'orchestre et ça qui sont mutés mais j'aimerais quand même nos éclaircissements et puis ça na moi mon coussé c'était quoi na l'isola Malawi. En tout cas, bon, merci pour la question. On a senti que M. Bandi. Et ça l'est bien. Il m'a dit Bandi déjà. En tout cas, ça a un plaisir. Voilà. Bon, on dit premièrement, on a une émission. Ok. Mais pour vous expliquer la vérité. Ok. On dit que les lobby, les Cambos vraiment, et ça passe, mais malgré le président Lobango, malheureusement, Internet est remplacé par la bibliothèque. Vous comprenez? Pour éthique, on a mis tout le message de côté, nous avons Koufi. Oh, oui. Et tu sais pas comment on Internet, nous avons Koufi. Moi, je ne suis pas sûr de partager. Il y a oublié que nous avons Koufi. Donc, ils ont raté ma campagne Internet, donc ils ont raté. Donc, et là, on a eu des Champs-Élysées. Maramoutou ils ont pris des exemples à PC à Batman Comique et ils ont raté. Ils ont maramoutou tout fan de tout bêta masolo mais ils ont vérité qui ils ont mambalukuta. Ok, c'est pas un angoté pour ça 10%. Na ebisio orchestre ça tellement pepele ma belle manzombo ya ngone bimi. Ma belle manzombo ya ngone bimi. Ba animateur ba boaki biso to bini. Donc orchestre Mombezali dans les bons. Dans les bons. Et là, malheureusement, il faut comprendre que Internet est jamais pour remplacer la Bible. Il faut comprendre le point. Et puis, il faut que lobby, ils bien été. Par exemple, Zali, mon père, c'est Zali. Je me dis, on Champs-Élysées. Ah, chef, Ndéni. Président, il boss à Zan. Ah, boss, Ndéni, président, fait ça, Ndéni. Mais yo qui a monté et là comme bon on a pour attendre ça publicité à batouté on a pour ça promotion à batouté là on a ça promotion là on a sur ma belle manzombo dès on prend ça en promotion mais pour le solo on a protocole na ngozara qui va te parler ba kiza mambalukuta donc malheureusement faut pas comprendre que en tout cas batouana bo ba lo bezana mambalukuta to ba bossa mamboana bezana mambalukuta est-ce que aujourd'hui Tonindo yeba fleurir faire pourquoi longwe tout il est circulé alors bi marambe bene ba émission à Sali. Comment tout on a fait Kiltira pays dans le langage mort que président azo sur la mala monter na batna bango est-ce que fleur marambol ba na émission ils a dit vrai Champs-Élysées pour nous éclaircir opinion ba comprendre oh comment ya pour tout voici mamabe mais en réalité tam susu bien na ba mission boza mabe marambo fleur faire le bageza ya solo ou bien ils a écouter bon moni ngana ye awate pour na sala promotion ya batu mususu tinga na tuni question et puis na kutanga bakomba batu ate po na boyo fula batu mususu au moins tek batu balongo to na ndemo yo kana ebisa yo kana ebisa batu monia batu ba nda biso ba bata mayele bola nanga très bien nazolo ba yango boye eza bien te so ozongo sa carrière na yo oluka otanga kombo ya président Félix Wazekwa poneti batu basomba yo batu batala yo non biloko eza bien faut tika biloko wana eza bien so ça promotion na yo comment yo ko banda carrière na kombo ya moto eza raté bi on sali kamoko bo faut ka neti na lobela sur Kiltira pays na yebisi eloko moko président lobi yango ya wa moto longa la kasho bakama kala pema bani longo pema ba komi libanda liberté mais enfin ni pas quelque part au raisonner sur obi ki na makala vraiment na prison ezali kuna vraiment obi ki ba biloko moko boye ba nini e bando makenga obi ta lisula donc ingelo baki tanso côté ozala côté otaki wana prison wana ba mbetu wana ba biloko wazali ki wana ba moment wana c'est e manki yo c'est important na vie na yo pour ça le longo esika obi ki na place na longo place la prison place kaka na longo oko bete sur solante ngala zolo ba yango boye kombo ya président nga fait choisir que ça fond de démarrage ya makambo mususu te okizala ke we na TV pour ba makambo wa Zekwa président wa Zekwa non ça la vie na yo ça carré na ça makambo na yo
Vous comprenez? Ça, la makamounayo, bimisa va disque, Kota Studio, beti générique, beti banzembo, Toyoki. Vous avez chanté Yembande. Zela change de Vous avez animateur Boakande. Soliste Betande. Zela, tout le monde a souka. Joue beau voyage dans l'aéroport, on a vu les vidéos, c'est clairement président de l'Obaké. Les caméras comme vous avez entendu, on a le patience c'est fou tarabatu. Bah oh et bah le mois qui le pressé, bah raté. On nous a appris qu'il y a un visa, un passeport, on a besoin d'un visa, 5 ans. Tu sais que bon ça la tourne, mais à ma grande surprise, à partir de Malawi, il paraît 10% va 5 millions de payer sa présence avec la France. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire que tu seras pays vie besoin d'un visa dans 5 ans parce que écrit par le bagage on peut intervenir à l'aéroport que vous voyagera déjà trop. Mais et ça même comment bien besoin de Malawi pour ça qui est France. Non, moi qui tire pays quand nous le bien en tout cas on va voyage pour ça non, tu voyages en Abissou. Tu vas genre na biso wana bato bayebi yango bakoboya yango te ozomona non tokende Malawi tozongi po tona ba programme mususu na bien est-ce que ba programme esili te président ke Paris azana ba contrat do signer dans makambo akende ki po photo mususu nzemsu gikuchi il faut bima susu vous comprenez azana makambo ke asala makambo oyo ala sala so pena kinto ye toza makambo to sala promotion ya mabe manzombo faut biloko na lobelela makambo wana vous comprenez Engel baki makambo et fonctionner toujours quand ndenge zalaki bientôt dans ba déplacement belé zali très bien ça là dans déplacement zali. Allez, merci beaucoup tout le monde na souke émission na rappeler ba ndroba la biso ozana posa o lia biloko bien na kati ya États-Unis ozana posa o lia biloko na restaurant ya solo na kati ya États-Unis na ville ya Chicago restaurant dans le restaurant Best of Africa chez Mama Liza Loboko ya mémoire modimbu soko kotikuna na restaurant Best of Africa chez Mama Liza Loboko ya mémoire modimbu okolia biloko ya solo biloko ya bio bo se zazarite bo zapete na kati ya États-Unis na ville ya Chicago restaurant moko restaurant Best of Africa chez Mama Liza Loboko ya mémoire modimbu kuna bazoteka biloko ya bio biloko ya solo biloko ya vitamine le biloko et puis c'est encore makasi na nzoto. Merci na Jérémy Yoka le portier la voix du monde to peso mbote sikatali biso a otala biso anega na kati ya États-Unis. Alors Champs-Élysées, comment on a sous émission. Est-ce que la plupart des artistes sont dans le Ocean Orchestre qui travaillent pays les chefs d'orchestre bien sur la nana ils ont solo que bozana banda ko bapara na bino pour tout bazolo bato bandeko balonga babike mise mota qui travaille pays à foutelaka mise mota qui travaille pays ala amenara vie à bien bino tout boké mais bozoli ngako lobate total la biloga 2024 ba misu ba loba karate misu ba loba c'est moni makamu oyo il faut to succès ngo moni qui tira pays des abos to foot la banda vous comprenez to foot la banda ko ko ngana zabu na be fin du mois la foot à mai courant la foot ndaku vous comprenez donc na la shinga na zabu na shinga to boza non na binoté oh ezalaka te ko bande ko balobi ba milimu balobi boza banda na bino bo foot la rato za chez bino bolinga meko lobate moni na so vérité parce que faut batika bilobalo to za prendre nous abu na oti shinga la palais na y émission vous comprenez na shinga donc babilo musu bato ba loba monto segara tali ma tant de loba internet est remplacer bibliothèque comprendre pas bien ma vérité internet ça m'a trop le coup trop faut pas comprendre l'autre so ba comprendre ngo les comme ça avant ça les ba moni benga nano tuni vous comprenez ngola ndela nano ko ko loba ba n'importe quoi pour na kombo ba moni ko loba les arabiens ti vous monde donc tout ça stand by orchestre mobimba mtumtaza chiye et pas na ye mo ka foter donc ta fana pas na bango azate azate ngamlo confirmer ngo azate. Allez, merci beaucoup de cette émission. Là, c'était Champs-Élysées. Merci pour notre temps. Merci pour notre disponibilité. Ma belle amie, je vais marcher à disque. Est-ce que vous avez l'écriture vert? Il y a pas fan, les cultiver. Les cultiver. Cultiver nous donc tout la bonne musique. Beaucoup tabletti Félix Wazek officiel. Toi la chaîne sous ces ans là qui tire PV News. Beaucoup tabo mona babilo tout autobimisi. Ma belle manzombo yango wana donc ça lango facile pour consommer yango et ça la bien nayebi ki vient ngai JP le kombo mi corazon ta sazali na pesa bambo théâtre vient ngai zekaluze Casper prêtre na pesa bambo te Willy Kanda ta sazali na pesa bambo te Bobo Minda
mon vieux nayebi ki er moko boye to na bengi yo nayebi ki oyamba facilement mais mikolo oyamba te na comprendre que te mais nayebi ki des fois te c'est bon déjà ba bonne année na place ozali donc vieux na moko boye yé ma toujours ata ba oyo toujours ba idéologie zo zala kaka Claude Tutakapeta Sin the Boys apesa mbote place ozali donc bato balinga Champs-Élysées bakitiver bino nyonso pour nous organiser en facile. Voilà. Donc numéro là plus 243 89 221 8 221. Donc plus 243 89 221 8 221. Donc bato nyonso na bosani te grand sœur nanga Suzy Kanda toujours pembeni à Champs-Élysées ba conseil à tout na sepela trop bino tout parce que vous allez na ebiki bozar au sepela. Bah comment tu mets les gens bani ko boire émission et quand on a eu ma suzu oh boire un gâteau bah tout le monde aussi dit kabani voilà bien ti bah monsieur Zebile on boire boire bino et ça la bien mais bah tout bah bonne année na bino pour continuer voilà bon merci pendengo ya benga merci Champs-Élysées donc photo bête à ma solo très bien bah il va que internet est remplacé à bibliothèque voilà on est allez. Mieux vaut la fin d'une chose qui est son commencement, amis téléspectateurs, ça c'est la fin de cette émission. Là, il faut dire merci à toutes les staffs techniques à des bandes à London TV. Là, je vois Moïse, je vois Joël et Bob Kokissa. Merci aussi à Yannick Yourapro, du Bévisère, notre réalisateur. Pourquoi pas aussi un grand merci aussi à celui qu'on appelle le maître, José Bolemba, maître avocat, conseiller, manager. Souvent, il y a le baga. Quand on est beau, mais quand on est jaloux, on les restera toute la vie jaloux. On a ce qu'on a lycée, c'est Oyo. De là, il y a l'amour qui bouille. Pouf, Satan comme ôté à Bolingo. Satan perd à mensonge, perd à division. Moutalingate bat basang, mais comme ôté à peine aimez-vous les uns les autres. Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, dans moni, Satan a dans la place de 5 jours Bible sika. Retrouvez-nous demain si même adresse de bandes à non-native. Allez, au revoir. Banza London TV.